Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, tu m'as beaucoup de temps à s'abonner. Bon, donc, mon yango, na YouTube, tous avana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balaï qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Comme on a gardé à Angola, na sepele mingi pour la question bino bokutie. Ezolo ba pona nini mwasi azo supporter mobali na ye. Pona nga, amoni déception et ça la be mwasi a supporter mobali na ye. Ba falta de respect et ça la be mwasi a supporter mobali na ye. Ba humiliation mususu pe et ça la be mwasi a supporter mobali na ye. Babasi mususu babalani bakokate bazonga baba mususu bazokoka za mapesa mwasi ki mutema ki mama na bambali mususu baeba te option moni mwasi azo supporter ki nduma na ye azo supporter ba humiliation na ye azo supporter ba falta de respect na ye ama lokwa mwasi wana azaki zengi azazoba na ye azazoba te pona nzamba pesa mwasi ki mutema ki mama. Parce que biso pe tozo supporter bino pe pour supporter biso ya na sebeli mingi pona question bino botie ya ngana comme na ngala di Paulo na za awa na Angola ya bye bye.